moni bolingo na yo Yesu nzambe na ngai miso emoni preve edutaka te etinda se motema endima wi nasina moni bolingo na yo nasimbi mpe bikamano Yesu papa motema etondi nde lobaka bien poezi nyonso ya motuya nasina tondi bolingo na yo Yesu nzambe na ngai miso emoni preve edutaka te etinda se motema endima wi nasina moni bolingo na yo nasimbi mpe bikamano Yesu papa na maboko naza nanu bebe oyo akokisi bamvula te azosenga na maboko naza nanu bebe oyo akokisi bamvula te azosenga babondelaka ye ntango nyonso oyo azolela nsima mikolo nazwi makasi kolobenginga moningano yango ezokamwisa ngai nzambe moninga ya generation na ngai te yango nga nandimi kolo yo moko tambwisa ngai nandimi kolo yo moko lakisa ngai nzela na matambelo unga nazali awa motema epeli moto ya bolingono nalingi natikala kaka na makolo nokolo mponga na yetola alors pour la détruire l'église, il y avait trois choses. Dans cette troisième mission, on nous a donné trois choses. La première chose, c'était quoi? Lorsque vous entrez à l'église, étouffez la vie de prière de cette église. Au moins, l'église, vie de prière, les athées, maman, c'est oh, passe à quoi ça me pour l'Europe, sociaux amis, mais yo sambe le pays. Ah non. Non. Aucun de tes moutons, mon chambre, mon loko, simba, pas simba, te prendre. Dans le monde des ténèbres, tu conseilles là aussi comme miroir spirituel. Donc, on a battu les autres, on a fait dans la sujet, mais quand tu connais quoi là, ils ont un miroir spirituel. Ils ont battu le monde qui va t'emboula kawa, basa déjà contrôlé dans le monde des ténèbres. Notre désir, c'est vous dire déjà bonjour, shalom chez vous, peuple de Dieu, les amoureux de Jésus-Christ, vous qui aimez aussi les 3W.lenazaréen.com. Je dis souvent que c'est un site qui édifie tous les chrétiens, pas mal de chrétiens aussi qui sont partout dans le monde entier, dans tous les 5 continents du monde. Croyez-moi, c'est bel et bien la princesse, la humble servante de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa qui vous présente cette émission témoignage. On est toujours là pour vous servir, j'allais dire. Vous servir, c'est notre désir, c'est notre plaisir, c'est notre devoir. Elle nous dit que l'heure viendra, il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, adorer le Seigneur, c'est aussi faire des émissions telles que je suis en train de faire. C'est la princesse de Dieu. J'aimerais tout d'abord prier ma béanzambe zawa puis bengela bengilanga batune surtout baza partout et bisa donc la princesse de l'Éternel, humble servante de l'Éternel, ayel susu na émission susu yasika ayembel bino kaka apôtre Oyobi Obolinanga. Mais d'abord, je garde les noms, je fais les noms. Je m'aimerais prier ensemble avec vous et nous allons nous retrouver tout juste après. Fumu wa bafumu, munganga wa minganga, Yesu moko nanga Yesu Nzambe, oyo Nzambe akani, okakolongola te, oyo Nzambe abongisi, okakopekisa te, yango oyo Nzambe aloba na binanga, ekokokisama, bilaka na Nzambe likolo nanga, ekokokisama, ata banokia libota basangani, bakolonganga te, po oyo bibili etatola polanga, ekokokisama, Alpha Omega, Yesu Nzambe na bikamwa, Alpha Omega, Yesu Nzambe na bikamwa,
Les ans peuvent passer, mais ta promesse ne passera jamais. Attends la banane, bilage qu'on l'attend d'autres. Non, je ne mourrai pas, je chanterai les bontés de Dieu. Moi, je ne mourrai pas, je chanterai les bontés de Dieu. Alpha, Omega, Yesu, Zambena Bikamwa. Alpha, Omega, Yesu, Zambena Bikamwa. Evangeli, Besu, Kananyo, Yesu, Zambena Nalobi belela, Zambena Brahma, apesa Isaac. Nalobi belela, Zambena Mose, akabola maye. Nalobi belela, Zambena Elia, akitisa moto. Nalobi belela, Zambena Ana, apesa Samuel. Ya ya. Nalobi belela, Zambena Vida, apesa Goliath. Nalobi belela, Mokuti Olongi, alongisa yo. Nalobi belela, Zambena Mofela, apesa Katia. Nalobi belela, Elomba Koyoka, asalela yo. Ya ya oh, ya 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 no ya ya we. Ya ya oh, ya 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 oh ya ya oh. Aleleza mikamba okosha izange okosha bi iteleza mikambo se ayo ajola shi ateara kaza mikaki okimanyana ye kamilolo Yesole Sande Ona shongo kwamile Aliku mama pena bomwana. Merci bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà de retour. Je pense que cet élément fait plaisir énorme à tous les hommes de Dieu que je respecte beaucoup, que je l'estime, à tout le vrai serviteur de Dieu qui sert Dieu d'Israël, le créateur du ciel et de la terre. En tout cas, la princesse de l'Éternel, Alino Makasi, et Azomemia Bino Makasi. Là, je pense directement au pasteur Kobani, Edmond Kobani depuis Italie, Maman Annie depuis Italie, l'église Amour et Vérité. Bon, on va toujours solo, c'est solo, solo, c'est solo, on va remonter cette solo. Bah, colon a bisoté de continuer toujours que la vérité, pour Esmasia et solo, vérité. Bien aimé dans le Seigneur, Tikana le Bilabani France, merci. Dans le Bilabino, bonjour, Nali, Bino Mingi, pour la mona nanga, Babenga la princesse, mais en France. Vous avez vraiment Bissika, vous allez dans mon thème, Manangaï. Je pense au docteur Alfred Couplé Salom selon le cœur de Dieu depuis France. Aussi au pasteur Carlos Calambay. Pasteur Carlos Calambay depuis France. Aussi maman Calambay, Sabaoth Anne. Dans l'église, le gardien du temple. On a commencé mon père depuis France. On a fait une salutation. J'ai aidé la France, maman Louise. On a fait une salutation. Dans Londres, papa Lopez. Vous avez aidé les journalistes ici. Vous avez ça on était na bosolo pe bolingo kolinganeza na pesi bino nyonso mbote na bayo balingaka ngatenga na limi na ngabino na balito botaka ba commentaire ba na ba fanatique ba pasteur na pesi bino ka mbote ngali bino makasi. Mais et le moment où solo la princesse en tikalité na on continue toujours koloba vérité koloba solo on continue à chemin na ngaso ko koika na petit carré on appelle nati asko arbitre na Jésus donc nakani na ko doit faire po na ko chayo. Merci beaucoup, je suis avec l'apôtre Joseph Toufassi. C'est juste le début et l'ambiance de l'émission. La princesse Azani Kabongo. Sans plus tarder, mon invité trop bien habillé de la part du Seigneur Ngolo Tatezo Sopana. Tezo Sopana, c'est quelqu'un, c'est l'homme de Dieu qui aime bien s'habiller, qui aime bien la propriété. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour maman. Papa, bien habillé, hein. Merci maman. On a dit le cas espagnol. Donc on passe à Albert Okoko. En Espagne, non. Bon, bah, il y a un moment na pamboli Albert Okoko, mutunanza beza mapamboli. Amen.
ya solo pasteur azali solo non boye te Tiffany papa oti prière tosala émission te Tiffany je dois d'abord m'habiller très propre donc pasteur apôtre alingi propreté na ndenge nayebi tataki ezamba propreté toujours pasteur asali te ezala molimo ya satane oui parmi na kati ya sorcellerie oyo abengaka inconscient omoni ata soki otuni bato bazokende mombage omoni avokota na tinel bakoma buchafu ni buloji c'est-à-dire salité eza bondoki parmi belema oyo elakisaka ke na kati ya ndako wana sorcellerie inconscient ekoti ezalaka oyo babengaka kisalite salite eza malamu te yango omonaka moto aliboma soki akomi liboma akendaka wapi na fulu parce que esika salite eza nde esika bademo mpisi bazalaka mpani tobengalaka mapuku bapesi babiloko wana nyonso oyo eza babiloko oyo satan asalela yango donc propriété aussi na mokili eza très bien po ntango oza kosepresente liboso bana na nzambe kosa bato bazomona bien ezalaka bien alors na molimo mpe salite eza bien te eza vraiment moyen moko mpe bandoki basalelaka mwana soki omoni ya bando osala kindoki ya bandi kokotumise bango mokotumise na kindoki okomona ekaka bamakwanza na nzoto bamabalata babiloko mabe ya salite na nzoto babiloko wana nyonso wana ozomona mpe salite asokola te nyonso mona moto abomake moko na déjà kesona. Merci beaucoup, je pense que na papa tout ce qui va puis passer ça qui est troisième mission na bango ezala ki na kati na église bana na nzambe bofungola matoi toyo kabiso nyonso ndongo na bino même ba fanatique ba pasteur bofungola matoi aboyoka neza yango yo te eza molimo ba pasteur ba faux pasteur ba ola disabino bokoma ba fanatique na bango bolongo ba fanatique ba Jésus la princesse ba olemba bino te na ba pasteur wana to olemba bino te ti bokotika peuple de Dieu libre ndenge salobina bo délier botika yakele ti to ko délivrer bino na ba pasteur a solo na nko pour cette fois-ci on va gagner des âmes pour Jésus na nko nyon surtout et puis tozo fait ça déjà message intercédant dans l'église Nicolas et plutôt gagnons les âmes dans l'église. Dans les évangélisations, les bandes sont tout que nous la bonne église, pour évangéliser Jésus dans l'église parce que les pagans nous va belle l'église. Tous ceux qui nous retrouvent dans nos combats, il faut évangéliser dans l'église et puis toquer le banda. Papa, merci, troisième mission. Merci maman. La banda Ikolomba, l'émission du Kouleka, nous avons trois missions au Bapé Sakibiso. À titre de rappel, pour n'envoyer Kisaba Oyo, Balanda Kibisoke. La première mission était constituée. Chaque jour, je devais coucher avec 10 à 15 femmes. Je suis solo na bangwana, na komimi pas sirène, tant que si c'est solo nanga, à cause de solo. Asa na où il y a à partir d'un miroir spirituel, tu vois qu'il y a maladie, tu vas dire que c'est la paix maintenant ma parfum maman. Ils ont la base qui se passe là déjà parfum, à partir de quand solo na zoto na ndo mona commence à zoner sur la table ma peka solo. So va tu parfait problème donc pour ça il est parfait na mon à cause il y a 50 il y a 100 pour appeler ça €, 1000 €, mais il y a soit que l'on comprend 400 €. Non, deuxième chose c'est que chaque jour on reçoit 15 à 10 à 15 femmes de 6 heures 10 €. Je devais terminer la mission, mais cette fois-là ils ont dit 5, ils ont dit chaque jour tant on va une mission sirène na kokamatanga accoucher na ngai tout mon biba akotikela nga ba semence wana tant on a okenda moi et pas bana basi nazaki na deux semences avant kopesa. La première semence ezalaki nyoka ya mitu mibale, deuxième semence ezalaki oyo babengi escargot oyo babengi yango na lingala mbembe na Swahili babengi yango ikolokofio. Alors bazalaki chacun na bango ezalaki na objectif ezalaki na kati na nzoto na moto. De troisième mission oyo eza kointeresse nga mpo nakendaka nango na baeglise oyo nateyaka sango malamu à partir ya troisième mission ezalaki il fallait que nakende sikoyo l'église. Alors l'église pour la détruire l'église. Comment? Dans le baki na ntango wana église de réveil ebandaki komata na puissance à tel point que mutu soko za no koti na kati église zo sentir que non nzamba azali awa nzamba tikaki awa. Alors le monde des ténèbres ne pouvait pas supporter ce temps-là parce que la puissance de Dieu était en train de monter. La force était en train de monter. Il y avait la présence de Dieu dans les églises. Et à cette époque-là, rien qu'à travers, même si le pasteur n'est pas là, à travers les intercesseurs, vous arrivez malade, on prie pour toi, directement la guérison. Il y avait des solutions qui se présentaient. Et le monde des ténèbres n'était pas content parce que leur monde était en train de diminuer petit à petit. Les pasteurs de cette époque-là, que je bénis vraiment, ceux qui ont commencé avec nous là-bas dans cette époque-là, ils étaient en train maintenant de peupler le royaume des ténèbres pour peupler le royaume de Dieu. Et le monde des ténèbres, c'est que là quitté, va se lever sur Kopanini pour battre
kobundisa siko oyo babengi église. Alors basalaki ndenge nini makambo ebandi lelo te, ebandi meme na ntango ya Ancien Testament. Bible eza koyebisa biso ndenge atangaki na mokanda na Exode, ntango bana nzambe babimaki na Exode 12:37. Bible ezolobaki babimaka bango moko te, babimaki na peuple moko bazalaki ramasi bana nzambe te. Donc na kati l'église ndenge toza wana oyo Jude azoloba, Jude verset 4 azoloba, il s'est glissé parmi vous les gens dont la condamnation a été écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ en dissolution. Na kati l'église maman papa kokanisa te ke moto nyonso aza na kati l'église aza mwana nzambe, aza mosali na nzambe. La preuve ane tozomona lelo basali na nzambe lokuta bakoti na kati l'église, basali na nzambe ya bamisali bakoti na kati l'église. Obinga ntango naza koloba boye eza na même moto bato bazolanda nga belève na nga bayebi baza na bapoto wana, baza partout na bafriksi, baza partout na Congo, babengaki yo bayebisa babi wana grand maître de yazalaka grand maître. Donc eza na fierté na bango kenga na bomwami nayebi nzambe nakoma koteya sango malamu. Misusu bazali bauta soki wapi bamoko pa akoti na kati l'église ali pasteur ali bakomotiela bato bapoison, bakomi koswana na bango na télévision, bakomi kobunda na bango, bakomi kosala makambo contraire oyo ya nzambe, bakomi kopesa bafausse témoignage na bakombo ya bato. Tout ça en tout cas nous sommes en train de regretter pour ça. La Bible n'est le quoi des arabes pour détruire l'église. Alors pour détruire l'église, il y avait trois choses. Dans cette troisième mission, on nous a donné trois choses. La première chose c'était quoi? Lorsque vous entrez à l'église, étouffez la vie de prière de cette église. Au moins, l'église où vie de prière c'est une église morte. C'est une église où Dieu n'agira pas. Parce que vie de prière de Satan vie de prière eza lokola eza moto moni eza moto oyo ke nzinzi soka ninga matalikola ya plaque akoma matalikola plaque te parce que moto ezali likolo ya plaque. Mais soki plaque wana moto esili nzinzi akosani akovanda mais secte ndenge na ndenge esali ekovanda nde l'église pe secte ebele bandidi babiloko bangungi bandali babandi na l'église ebele. Pourquoi? Moto ezali souté vie de prière ezali. Or à cette époque là ça étouffer la vie de prière. Maman papa soko ozalaki na batango ya bagere de prière, ozalaki na ntango ya yo moko kokota retraite, ozomona so vie wana eza kati na yo te yebango le monde de ténèbres est déjà derrière toi. Parce que ton œuvre ça ali maman il faut tokobanda nanu koétouffer vie ya prière ya moto po tozwa ye malamu baso bazaka na zemi zemi sekomi monene ono navanda na ndako mpo na zemi docteur alobaki naki de prière te tokoprofite na ntango wana mpona kochange au moins. Parce que ntango nakoma un peu plus loin, comment est-ce que vous êtes en train de changer bana na mabumu basi, comment est-ce qu'on dérange basi on est pour sommes ça moi nous makole ngumba mabwe donc quand est-ce que buka ke makole kata pour moi c'est spirituellement Dieu ko bota moi nous ba tout ko ba bisa que déjà na kati ya libungu. Alors dès dans ce sabat moko na deuxième chose point exact lorsque vous entrez à l'église empêchez-les à offrir à leur Dieu. Na koyebisa bato moko ke monde à ténèbres bayebi liloba nzambo biso tozotanga koleka yo na nga ndeko na nga. Monde à ténèbres bayebi ke la main qui donne c'est la main qui reçoit. Ce que l'homme aura semé c'est ce qu'il va moissonner. Alors bayebi ke oyo azopesa kozwa bakobloke yango monaka bato mosusu offrande l'église apesaka te ye abandi komona mabe kaka bapase soko apesa frande yakoza boye basali nasali boye basalaka nango boye tozongilisa bango tout eza babiloko oyo ezalaki na monde atene bien préparé déjà mama ezoleka lelo na kati ya l'église na biso. Troisième chose ezalaki maintenant étouffer les dons spirituels dans l'église. Domoni l'église mosusu bato bakomi kosala kombo ya mutu koleka kombo ya Yesu. C'est-à-dire que dans l'église ici où et comme moi j'ai dit ceci, moi j'avais dit ceci, moi je parle de ceci, j'ai décidé ceci. Mais ce n'est pas Christ qui décide maintenant. Ce n'est pas Jésus qui décide. C'est eux-mêmes qui commençaient déjà à décider dans l'église. Sachez-le que c'est l'abomination est entrée déjà. L'abomination est valide déjà du coronavirus. Il n'y a pas déjà, nous c'est ça déjà au il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre la question de l'église, ceux qui crient sa vérité. Parce que il y a beaucoup de l'église, il y a beaucoup de maître l'église, il y a beaucoup de l'église, il faut ça la vérité, ça la vérité. C'est comme Moutou, il a commis mon conti. Dans la l'église, il y a déjà, ça c'est la permission. Il y a comme on a dit, bête la maboko, mutakoti, bon bête la maboko. Pasteur va bête bazoko, allez va va, il y a une vidéo comme pasteur, oh pasteur,
le pasteur Kingungungu. Yo ko to musika papa mususu komi basala association mon église ba mi pesi ke biso nde toza association na pesa nete comme pasteur comme ne Tiffany pasteur Tiffany biso ekiro ba venga biso tozali ekiri Tiffany tozo soutenir Tiffany nous sommes assemblée de Tiffany nous sommes soutenir Christ il est tapesa ki biso vision apesa ki biso message ezali na matière et puis aller faites de toutes les nations mes disciples abaki na biso te to soutenir mutu abaki to soutenir de Yesu yemo amen alors maman na solo baki ndenge makoka comme komona to ko sa ni siko la première mission est ici tant que qui na kati l'église bana nzambe basama kasi basana puissance basana pouvoir mais pour yo longa bana nzambe malamu okokende kosangisa nzoto na la princesse moko Jacqueline ye akobima na monde ya ténèbres mais na cimetière ya go première la deuxième mission pour troisième mission c'est là dans le voyage au Kenya Samai maman moko analoki akokotisa okona yo lokona no kota tozala pema na bisote yo zela moki nde mukolango eleki na ekolala na tongo camarade nga moko ekobetela nga porte abeteli nga porte oui papa na akufi tokende matanga nde mwasa singa na zaki ndenge soki naza na ye nga na oki komona ye mais yo mwa omona ye eza te ninga na mabiyaka bloki na matanga ifali tokende matanga mais nakende matanga mwasi wana alobi okokende ka bongo te il faut tokende na nzela moko na boyi na bise me yo ndenge ozanga babote na ona ndenge oza club osedusaka bato mwa okende kuna eza ta alobi okokende nanga ka nzela moko telimaka obligaki nga tokomi na matanga omoni nga na botami nakoli na lemba wana ta tokomi na matanga na lemba esika moto akufaki camarade ya papa camarade ya moninga na nga ale mwasi moko nanda kovivre na ye kala mwasi wana Catherine nanda kovivre na ye kala avanda na ye te baki koyebisa ye na baninga mosusu omoni ntango wana ndenge bajani bazalaki bakopine ebele tout ça ake kobaye koyebisa Catherine wana abi Joseph kuna ye na mwasi mosusu yaya ayebaki mwasi wana te mbala moko esika azalaki kuna alongwe aye kobundisa oyebi yo moko bangala ndenge bazalaka ntango aye kobundisa ye bapekisi na baninga bato nyonso bapekisi alingi koyoka te ndabord ntango tokitisa mwasi wana na terminisi wana ya lembe bato nyonso bazotalaka mwasi kitoko ya mwasi ndenge nini ntango tokomi wana de deuil baye babundisa ye asalaki erreur abwakeli esili ntango abwakeli esili ayebisinga Joseph moni mwana mwasi oyo apart bamisio tozosala nga na kosakrifie mwana mwasi oyo ngai sirene ngai la princesse ya des oies ke nobwakela nga mai na kolakisa ye ngakasa ye kalokwa bablaki topekisi ye tozwi taxi tozongi vers 3h du matin wana inapesa bato conseil ya nini bokolanda ngai eza ke bato ebele lelo bazokufa likambo na ye te mama bazokufa likambo na ye te ya bikota mama yo koti likambo oyo ebi te mutu na makolo yo koti obandika mama okola pena koti nazalaki ayo okoti likambo oyebi te osokende na kufa mwana mwasi wana Catherine alali epa na bango vers 3h sike nazala mosanga Joseph Lamuka na lamuki natala ndako boye ndako ekomi lokola zamba pour la première fois namona transformation ya flat wana ekomi lokola zamba namoni nati teni moko ya rouge na mbeli na maboko milio na siko lokola ya bakoko akala na bokali moko kwe abi Joseph telema na telemi abitala akena nga bilandanga apusani kote mire tikalaki abeti loboko na mire tanga abeti loboko na mire mbala moko miroir ya munene bimi na miroir wana namoni Catherine epana bango na ndako azolala esika azalaki na ndako azolala na ngaba namoni esika azolala na ndako abimi na miroir ntango abimi ayebisinga Joseph o Catherine te lokola asakani na nga nakolakisa ye eloko na kosala nakolakisa eloko na kosala ye lokola asakani na nga nga azolakisa ye abando benga ye na miroir moto alali epa na bango ya komobenga ye Catherine Lamuka na kati ya pongi na ndenge moko azochanger baposition abi Lamuka desiko ntango abeli su Catherine azobenga ntango alamuki azwa mbeli nga moko na mona masere mon frère ozolanda ngai
oyebite moto ozobenga chéri, oyebite moto ozobenga bébé, mon cœur, mon bonbon, chocolat à moi, bébé, papier hygiénique, ma langue, mon boudin, mon saucisse, oyebite nani ozobenga chéri. Non, nazopekisa bato balinga te, me moto ayeba nani azolinga. Mabende ya bato yosu moto bokutanika aboye bala moko poza poto ati osangani. Bolinga mindele. Oh, ya mindele moko alinga soki bango baleka na coin moko boye. Après lobi nango a changé ote na kelinga mwasi mususu, moni mwasi na mwasi bako mobima. Lesbianisme euti wana. Bapede ba uti. On n'est pas na bango. Yo kolanda bato ba échoué. To kolanda bato bazo échoué te. To kolanda bato bazo réussir maman. Biloko ani uti pa ça uti quand ba mabala bono so pesa bato balinga te, mais tu dois connaître nani ozolinga. Identité à moto zolinga. Soki mutabimeli yo mama toza na poto kolanda loyenge te. Mema e pas pasteur na yo. Yo musa na nzambe na lulie na musuni. Na kitoko. Yo petela na epe na molimo. Kasi ndo somona bato so bakoti bala banda kenda souffrance na souffrance. Banda kenda mona ka papa na insulté. Pasi koti. Nde na sebisa moto moko na ndanga. Nde sikomo mo so tanga bomi atsubi mbeli makila mama ngambo ko na mona. Makile zo ki mama. Na miwa bibimi atia soki ndenge ndi ande kosala te tondi bokala azwi yango abeti susu tableau ntango abeti tableau miwa ekimi abandomela makila abinya sipila bisinga Joseph Catherine akufi ndenge aza nokoyoka sango abikaka imagination afulinga mopepe na lalikao na tongo vers 6 heures camarade kaka moko akobenga ngai ke papa na bango problème akufi kaka même camarade wana ndazoyebisa ngai avi Joseph na 6 heures koko kobi ke Catherine akufaki na 3 heures bamoni lokali babetaki liboka makili ezobima ye na nzoto mpe tokopane te motema ne eza ya kofungwama nakanisi na bia sikoyo ntango azoloba na nga sirene atelemi me moya amona sirene eza te nga nazomona sirene me ye moya amona sirene eza te alobi na nga alobi Joseph Catherine akufi naye korapele eloko moko nazoyebisa bana na nzambe naye kokomprendre ntango nga na bongo ni motema na comprendre que Catherine mpe akokaki na ye mpe kokufa te soki azalaki na Yesu. Pour Bible elobi celui qui a le fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Il est déjà mort. Et Bible ezobisa biso ntango toza kolala pongi azobaka biso le sommeil d'un juste ça sera doux et paisible. Mais papa ososenga famille ya Catherine pardon ntangi kombola. Ah bon bango bayeba ndenge ba Catherine na bango ebele bongo bamado bongo bachantal bongo bamimi na okesenga bamimi nyonso pardon nayebi te soki mimi moko azolanda nga nayebi soki ozolanda nga mutu na nga bena nzambe apambola o grâce à mwana mwasi wana nde nga nayebaki nzambe akotaki 21 jours na prière napamboli ye aza na poto komona militansia na Belgique azoyoka nga témoin mosusu botu na ye wana ye na tuka nzambe apambole ntango bato bazobondela mpona mabala bato babondela mpona boya kotaka prière 21 jours wana nga na maladi nzoto esebebi satan azoluka bomanga nde nzambe ayebisi alobi omoni wana mosali na nga alobi na nzambe azodiskute na nzambe na ndoto ne tokokoma na papa tokende na Catherine nani toza nzambe wana eza wana na convection na nga ntango naya kozwa maladi ya sida ntango nabebaka nzoto makambo ebeli nga aza na témoignage molai témoignage oyo nayebi te me nzambe asungaka bana nazarien nyonso soka baza bakosala makasi me bakosala bama emoni sikoyo ifo ezala soutien moko makasi mpo na yo ntango ndenge makambo ekomokoma ebelebele donc fo soutien moko ke yo ozolekisa basali na nzambe ya solo bazotémoigne comment est-ce que le monde des ténèbres ezobebisa bato basoutenir yo nazobenga bana nyonso esika boza na poto na meriki wapo bozolanda Sainte Stéphanie bosoutenir ye bobenga ye boencourage ye na baprière na bino tozosoutenir ye na mabondeli tozosoutenir ye financement physiquement mpe maloba na bino esalaka mwa bien pele mama ezala makasi eza mapambola ezalaka bien ekosunga ye nzambe vima kozala na bino alors je disais que ntango sikoyo nazwa na leson moko ya kopesa bana nzambe pourquoi Catherine akufaki parce que Catherine azalaki na Yesu te or Bible ezoba pendaki alalaki soki ezalaki injuste le sommeil d'injuste sera doux et paisible et na bongi na biso Bible ezoba les anges de l'éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu ye baange bakoka mpe te mpo anda kobanga nzambe te azalaki na kati ya kindumba pardon azalaki na kati ya kolangwa azalaki na kati ya mabe na kati ya loyenge moye babomba ye eza te Bible elobi
oyo nzamba simi na loboko nana kobo akobota. Personne ne peut arracher ce que Dieu détient dans sa main. Na bisa mutu moko nzamba sa simbi yo mama wa sa simbi ko banga te mutu akoboto na ote eza na butu eza na moyi. Bible dit que bakoya na nzela moko mais nzamba kokimisa ngo na nzela sa sambo pour l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Tala kapiri na tika kimoki po eba kinzambe te. Yo mutu kanisaka kindoki fo bali yoka na famille na bino. Ce n'est pas ça. Kindoki mata niveau échangeable. Musakata azolia mukongo. Mukongo azolia française. Française azolia américaine. Américaine azolia congolaise. Congolaise azolia sénégalais. Bah, déjà loi. C'est pas ça. On est tout ça dans le gouvernement, au président, au gouvernement, au chef du quartier. On a peine à bondoker ça. Yebango et ça la batu musu ba biso même baza ah bazali kelemba. Tant sur message dans ce celui qui sao. Yamba Yesu Christ Masia comme Seigneur et Sauveur. Pour nous on a liste ali kelemba. Oyebi ke na bondoki nyonso moment fani. Ba pe sali kelemba. Ils ont dit que chaque année, ils ont dit que chaque trimestre, ils ont dit que après 5 ans, ils ont dit que après 10 ans. Si vous voyez, ce qui nous occupe dans la famille, il y a chaque année. Donc, on a déjà, oui, après 10 ans, comment sortir? Il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans la Catherine, Mobali Alibanda, chéri, où il y a Bali écoutouté, où il y a Pessia Tambo, Kota, Bilinga Linga, Yom Tozakana Basi 10, 15, Mibali 50, ou na Belgique moko, na France moko, na Hollande moko, na Italie moko, où il y a Pessia papier Moussous, où il y a Pakabana Moussous, où il y a Soma Moutuka Moussous, où il y a transport, fatigue, la maille, la pouga, Moussous, où il y a internet, Moussous, où il y a internet, où il y a Kanaïwana, Bokotaka, Moussous. C'est quoi Yébisanga? Jour li kambo ya Yébi nani ya kosaloma be. Okufa liwa jida li kambo na ete ake kokota kaka pozo mbongo. Mona jida kufi. Satan zolinga boma Yesu. Yue ka bikota kota. Satan yebi ke jida erreur moka sala ki ayeba kate. Pe Satan pas sala erreur. Yoka ngana ebisao révélation. Na Nzambe na Satan bazaki na objectif moko. Oyebi yango ezali mo apefani. Comme ma Christ na croix. Si on Nzambe tellement sabobo to sabolingo ya bo makako bo mate pour yeso ça déjà wana ya qui pas sauver biso makila na Nzamba tikeli Satana azwa pouvoir wana ya ko bima Christ tina croix. Christ tanga mimi Satana tango Satana mimi Christ tina croix abaki ne kuluzu Satana kasaki victoire. Nzoka ezaki de victoire ya été ya Nzambe fa ki Christ ake na croix pour biso ba petit Jésus to sa nini to botama. Nazo bisa mutu moko kati sika bazo memo wana na mabe desika Nzamba ko visiter yango wana kati sika balinga bakene ko chelo poazo batinda batu babo mayo batinda batu basalo mabe desika Nzambe akomemoni sama yango wana amen kaka batu bazo mabe bisa libala na kaka Nzambo alikolo akobima wana akola kisama wana na Christ na Nzambe pardon na Satan bazaki na objectif moko croix mais pour Nzambe ezaki victoire pour na Satan ya kanisa ki victoire nzoka to utiliser ka Nzamba utiliser ka nde pour que nous sachions Nzambe victoire naïe. Amen. Jida kufenga likambo ayebeni mutuna makolo. Mais akufi likambo ayebaki na mbongo. Voilà koso mbongo. Lokoso mbongo et puis mbongo amwe skaliaki. Aliaki te. Ay ko restituer mbongo wana ezaki déjà trop tard. Baluka jida. Tunangani na biso secret mo batay bakate. Na jida na yeso bi mutakufaka liboso. Jida. Ah. Jida mutakufaka. Yo teki mutu babu mbayini kulusu mais yo kufi liboso na ye. Oyo nyonso atekaka mutu. On y a ça la trahison. Yenda kufaka liboso mutuana. Amen. Maman ko banga te. Biso bana Nzambe to ko banga te. On a sauté à bateau eza vérité. O ya lingi akoyeba Nzambe ko bongo na mote. Mote makoyeba ah ngam papa zolo bana sale na ngwanda. Natika na ngaba via bagenda, natika ba via lolenge na ngaba. Natika ko pumbwe na butu. Natika ko kende na baloche na bango. Yaya, j'étais là-bas. Ils n'ont rien à te donner. Ce sont des farceurs. Quand ils te donnent la main gauche, il garde la main droite. La main droite, c'est un coup de poing. La main gauche était tendue comme ça. Zoa, comment t'as liba, comment t'as la voiture, comment t'as promotion, comment t'as boule. Mais la main droite, c'est un groupement. Bah! Le monde a comme tout chaos. ABC, à Katani Panti. Aucun d'entre eux n'a pas là-bas. Ils n'ont rien à te donner. C'est Jésus qui a le pouvoir. C'est Jésus qui a la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Et cette bénédiction ne fait suivre d'aucun chagrin.
soki lipamboli na yo eza na bachagrin eza nzambe te. olalaka pongi Non, o chambre papa tosalingaka te tokota Tokota te. o chambre oyo eza chambre ya sacerdoce Non, 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 o chambre oyo eza royal eza na sacerdoce moko te oyo eleki sacerdoce ya nzambe yo koma te eske okeza na chambre privée ata biso basali na nzambe soki nakomi na chambre privée moto akota te komi suspect. nzambe azibini mosusu nzambe wapi nzambe wapi mama mama papa nanga lere mpe nzambe abengai mpe moïse mata na ngomba abengaki mpe israel moba te biso oza ntanga boye soki obi ke la voile a été déjà donc rideau léger pasuka te pasuka biso nyonso tokota kota na lieu très complexe moninga non prier nzambe oyo pasa kosambela mpo na yo mpe sosi ozambe te me yo moko osambeli mpe ezwami amen non kokende te moto moni nzambe mona moni chambre moni eloko kosimba te basimba te mpona seke eza suspect bakoma batamaka bonganga nzambe banzambe mpe baza ebele non yaya kotanga na biso bonganga soki tozoloba bonganga ya nzambe sikoyo nzambe ampongo mpe bazobenge nzambe abandundu mpe bazobenge nzambe oyo mosusu namonaka azoleka na televizio kuna na kisasa azolobaki eglise biso banzamba banoir nzamba banoir biso yeyo nzamba banoir ndeko na ngai bon nzambe asunga biso eglise ekomprendre makambo nazoloba mais nazokende kokóma na mwa suka na biso ya koyebisa bana nzambe ke omoni Catherine akufaki mpo ayebaki nzambe te soki Catherine ayebaki nzambe me na ngai bazwa ye te omoni nzambe na mwana nzambe bible ezolobake mon juste tombera cette fois Dieu le fera quoi akotelemisa ye alors ye azalaki te ke moto akwei bazalaki moto azalaki ata na nzambe te or soki oza na nzambe ata likambo ezosengi bolimbisa ozongi epa na nzambe akolimbisa yo alobi si tu confesses seulement de ta bouche aza prêt mpo na kolimbisa nazoyebisa moto moko akache batransgression na ye te yo oza na masumu kati na yo ozosala mabe nzela moko eza oyebi ke biso tunga tokota na erreur moko mama nakosa yo te makambo oyo ozosala oyo ozoloba ke tokende koevangelize siko eglise mama moni biso ntango toyeni évangile tokuti basali na nzambe moko liboso na biso bakomi kola biso ke likambo boyeboye yo moni ke eza péché ya mais azomona yango eza normal yo mpe lokolo oyebaki na nzambe makasi te omoni yango tika tosala na biso ndenge basala nzambe ebele lelo tika namela na ngai tika nalinga na ngai tika nasala boye tika nabebisa boye azomona yango normal ke nzambe tata nzambe akomi koko moko boye nazo biso moto wana nzambe akomi koko alembi azomona lisusu te akomi mobange azotala biso azomona biso na ngonga oyo eza ntango nzambe azoyebisa biso tobongo na motema na biso mpe ya bakristo celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas mais celui qui l'avoue et le délaisse obtient miséricorde. I want just to tell everybody, the people can see this, I don't know they're calling what in English, but the one who can just see us in the internet, just to tell you, you must believe God. It's God who got the power. There is no God like Jesus. Jesus is the same yesterday, today, and forever. I bless you people, and God bless you in the name of Jesus. apotre siko nga ayoki te ndenge naloba na bato kasi oyo baliboso oyebisaki ngo olobi ke no bato mosusu baza na balondres bazolela ata bayoka mwa andre moke bon biso mpe tokosali na français me nakomokota cour na nga kota yango mpona koyebisa bato ke nayebisi bato ke eza na nzambe kaka moko oyo apambolaka bato eza yesu kristo masiya mpona bato nyonso bazolanda biso oyo bakomona biso na site oyo internet ya mama Tiffany oyo biso tozolanda esika tozali yebaka ngo yesu nde aza nzambe nzambe mosusu aza te nalokaki bato ebele babengaki nga ya solo bolimbisa mama Tiffany atiaka banimero na biso na se wana ya écran soki bozolanda bokomona bo bokomotuna nga apotre na Facebook na nga apotre nimero na yo ndenge nini Facebook eza kaka apotre Joseph Chopa apotre Joseph Chopa ozinga na Facebook naza na nga compliqué te atotindeli nga na mono émissaire te soki oza glissé ande na ozwa yo te po mosusu akotindeli boye nyonso libanda ozomona nakende niyamba ye que moninga te peut ton téléphone c'est bon pour komona wana komona wana apôtre ayamba komona yambi oyo nyonso libanda ele bazonyokola bapasteur baleka na nazarien donc bazolala pongi te kotungisa bango mosusu kuta azoloba alobi ke ndenge aza wana tokosala nyonso tokoyesa bango ozomona donc eza bato ntango biso tozoprépare ngolu na nzambe ezala biso priere emata bato mosusu mpe bazobongisa ndenge akokweyisa yo ndenge akobundisa yo mama ndenge akoanéantiri yo baza na baprojet tala baza na baplan mpe baza bato batombwama baza bato apamba te baza mpe bato babetela bango maboko na kati ya mokilo alors nazolobaki Facebook nanga eza kaka okoti na Facebook okomona bakomi apôtre José
Chopa. Ils ont simple. Joseph, oui, Joseph. Kuna na comment José Chopa. Joseph, ils en anglais. Ils en anglais. Tant qu'on est en Afrique du Sud, tant qu'on est belé, des mindélé, bah, qu'on est Joseph. Bah, bien, on a combat Joseph, ils ont Joseph en anglais. Dès que c'est la mine, qu'on a Joseph. Maintenant, dans ce cas-là, on a bateau, bah, on a combat José Chopa Nzale, comme on a collé à Tinango. Mais quand on a Nzale, tant qu'on est comme on a délivrance, Nzale est un Nyama Yamai. Nyama Yamai, il y a force, mais on a combat. Ce qu'on appelle ça, on appelle sur les noms. Comme on a fait bloc. Alors, on a numéro dans l'ail, le quoi dans un Sasa, parce que dans un Mikolo, on a Sasa, ban un Zambé, parce que là, tu m'as dit non, papa, il y a quand même un kin pour un salle aux osas dans Mamboka Moussou. Pourquoi pas, vu tout le monde a un salle dans la Sasa, tout bénéficier dans le monde, dans l'église co-héritier du Christ à mission, pour Zokunda, chambre haute, Negani Tokosala, pour la Sika, il y a un Misala pour la Kobonde, la Capona Ban Zambé. Nzambe akozwa le numéro na ezali 099 418 27 27 099 418 27 27 au code na bisamboka 00243 donc composé 99 418 27 27 to numéro msusu ezape ya Vodacom mama di bisanga na pesa bango ezali 00243 00243 81 981 84. Ok, merci. C'était l'apôtre José Chopa. Donc, Moussali Nanzambe, au Bozo Lingami, Nangolo Tata, ceux qui ont convaincre yo, au Benga pour les Nazareth, tout ça, la fanatique, la pasteur, tout ça, la disciple. Dans le bien, on est évangéliser dans l'église. Parce que, si on analyse tout ça, les pagans ont belle l'église. Donc, groupe d'évangélisation, en tout cas, festation, ici, quand nous avons un groupe d'évangélisation, pour que nous gagnons Jésus, merci beaucoup, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans le groupe évangéliste, mais plutôt il y a évangélisation, qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il y a beaucoup de païens qui sont dans l'église. Il faut gagner pour côté dans là. Tout ce qu'on a dit, ça va être que belé, on a besoin d'église, nous devons évangéliser dans l'église, mais les Nazarens ont vendu dans la nini. Pour tout ce qu'on a l'église, na ba fanatique, ba pasteur, tout ce qu'on a l'église, na au moins le bi na mon pasteur, mon kalbi, azo comme on dit, à outre église, mon dimiko, il y a Jésus à outre église, n'importe quelle église avec mon bal ya mon ninga zalakate, mon bal ya za l'état. Ah! Mais il faut évangéliser dans la carte église. Il y a un problème sérieux. Na ba sœur, na ba frère, autres dans la carte église. Total sabo, tel sabso a pasteur, tel sabso agneau. Nicolas Tobeta c'est tel kambu ya agneau. Miracle tout ça on a pembé. Yesu tikal makala minta zonga. Miracle ba vrai pasteur, oui, tous on a posé un miracle parce que le temps de miracle n'est pas encore passé. Toi on a posé la démonstration oyo. Elia sala ki boso ya ba prophète Abal. Tous on a posé na mais tant on a précipité pour Yesu Masiye tikalaya botali sabiso agneau ba voiture mi tukala bino ba mbongo la bino bo garda ngona botali sabiso Jésus-Christ qui est l'agneau. Jean-Baptiste avec voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Bozo sabiso na makola tata to ba ke to sali mabe mundima ba ke so ka sali mabe il faut zongela Yesu zati ka sali mabe azoke ndulukaka abala mota a voyager après voyager au sukiwa. Bien aimé dans l'éternel, c'est pélicio dans le Seigneur, ce que c'est pélicio comme ça quand Nzambe, ce que le Bible Nzambe karaza lokumu, Yesu Masiya, pas Nzambe, ce que le Bible abe tozaba tout monde tout à liba, pour limbisa biso na bolingo tata, na bolingo Yesu Masiya. Donc bon ça a toujours confiance dans Jésus, bon landa toujours chaîne na bino les Nazaréens to recevoir bino te to nguma bela babalte, toujours landa toujours Yesu Masiya. Là je pense directement na bateau dans la France. La princesse azolinga bino makasi. La humble servante azo linga bino makasi. Donc n'habité Nzambe na likolo azo c'est la bino o bozo luka na France. Polo lenge bozo benga la princesse na France. Faut roluga na kombo. Yango les Nazareth faut vraiment siège na ngozalaka na France. Bisika mususu te na lobby merci na bande kwa Italie. Avant na côté Italie na bi maman Anne Kalambai na papa Carlos Kalambai na église Mema na évangéliste Diamantino. Bisika boza bana nyonso tu ya mema kuna kola pambola bino ba maman Louise boza belé ba docteur Alfred Koupesa na France boza belé papa Dodo papa Dodo Mbongozi donc Mbongozi
Donc nzambe na apambola na mama kuna bisika boza belé kolo vraiment apambola biso nyonso tout na kati na Italie pour dire à maman Annie na Italie maman Annie na papa Kobani Edmond Kobani na église Amour et Vérité na lingi bino so mingi na Hollande maman Léandrine Makabenga bino nyonso belé na lobaka ngo nazopesa mbote eza bapesi nga mbongo te mais bolingo batalisaka pa ya la princesse yango esalaki na pia bango mbote mutu apesaka nga mbongo azalaka te tika ete Yesu Masiya na les États-Unis gros bisous na mwa maman Nathalie Nzuluni bozebele bayani na moni bino basamba mbui na Belgique bozebele na ya na ngai da Silva misiko zali na Belgique kuna na papa kolo apambola bino nyonso tu na bino makasi toujours prière bolemba te kotia la princesse po tokolemba pe bango te bakosa baloba ya solo toujours témoigner toujours Yesu Masiya Nzambe. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ciao. Angèle. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakeli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante elobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Biso tozo yemba Europa America Onzamba mawae ayokenga mawa na batako na bionasa boka yemba. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Cette fois-ci, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda au sang de les Nazaréens. Amen. Les Nazaréens, www.lenazarien.com. Site d'atterrissage à la présence du Seigneur, vous permettant de distinguer les vrais du faux pour faire face aux manœuvres diaboliques du temps de la fin. Le Nazaréen. Cette fois-ci, Jésus-Christ se tient au sang de les Nazaréens, comme le lion de la tribu des Juda.